Ma Mission TV, le miroir du monde. Tangazo kende Londres, nem takangi. Au moins a composé délégation la binanga Félix Tshisekedi Tshilombo na ke Londres na ke tango na okende ki Londres kuna na kokende na ina kende batotel Kabila tindele liste mema batotel zwa nemi kende na zwa mova kende na yo mona ka mova. Le chef de l'état azana ba ordre état ko pesa Janine Mabunda. Oh yo na pesi ordre na décider boye na boye azana ngo atamoko te. Bande ko ya IDPS naza ko senga bino toza en coalition. Boza la peine humilité à ko reconnaître. Boza la kaka bato bazo kotia ingratitude parce que partout président Félix Akenda qui a promesse ce qui mbongo ba kopesa ba mbongo bazo pesa ba mbongo ba café ba mbongo bati mais ça te mbongo ko permettre tout tonga Congo au mani makambo président de la République ba bloquer même temps bazo bato ba ministre ba bloquer nga eza ba erreur politique eza ba faute communicationnelle grave yango emo bomona ka bato bakekinga kati basali molongo ezalaka te pona lobake boza ba meme molongo ezali pona kolobake toza discipliné ezate ke président bika okoma tous les 3 semaines akoma ke non lelo ba bloquenga non a ministre te il faut batika comme Félix na baida bu ministre a ministre te boko ko soutenir te kana komba Kabila eza komba Kabila pourquoi ko tche komba Kabila oh Kabila ndemutu Kabila batika ndeni na parler de la nation yo mona ndenge zana ke toza kozala na pembeni ono tokangiye loko kendete zonga boy atambola ka yemoko président Félix abanda koloba langage moko na batone ya parti politique ezayi ye baloba la batika double langage le chef de l'état Janine Mabunda ndenge bazoloba ono Janine Mabunda azali subalterne te ya chef de l'état OK hein? Neto supérieur ya chef de l'état Janine Mabunda aza na se ya mokonzi ya mboka te Janine Mabunda azo représenter 350 députés vous comprenez ce côté suffrage exprimé na 350 députés wana toza pratiquement na 87% ya électorat vous comprenez hein? Donc président 36 Janine Mabunda 87% ya suffrage exprimé. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko nyonso bolandaka biso na Ma Mission TV, chaîne à référence. Merci vraiment na confiance nyonso oyo bopesaka biso na ba émission nyonso oyo tolarsa bino tongo midi pokwa na kati ya République démocratique du Congo pona souci ya mboka na biso vraiment tozalaka nango yango moni tolarsa bino surtout le Congo de tous les partout au bozana niveau ya libanda bande on a biso ya diaspora au bobetaka toloke Congo ezali mboka ya munene mboka na biso tolingaka yango wana toujours tozakana na sima poto la sabino bomona pe évolution ya mboka na biso est-ce que Congo yango tolingaka yango ezokende na position nini tozokende wapi tozokoma nini Congo yango ezali kosala nini. Alors lelo Martin Engi vitesse fizinde na lobaka na Ma Mission TV na embeli bino ndeko moko otozane vraiment na si botali ki pe mission otosala kine similar kanda o azali moko na kati ya FOSIP azali coordonnateur principal ya FOSIP ezali o bazali toujours ko soutenir Joseph Kabila na ba œuvre nae et puis FCCND zala kaka mobimba. Alors lelo Ma Mission TV to yambie lelo poto mekempe ko sola nande ko na biso similar kanda o azali coordonnateur principal ya FOSIP o bazali ko soutenir Joseph Kabila. Mbote mona mboka. Mbote mingi na yope na bato bazali kolanda biso totondi batondo mingi na bino nyonso peto tombeli bino mobu elamu po tozali na mona bandeli mbula oyo ezali année moko na moni kozala année de l'action pe année des exploits donc mama minene za na mbula pe détermination minene. Alors lelo toujours lisusu na émission na biso na sir bandeko bele ba hôtel biso la faut passer pe tout ça qui une émission. Alors boni d'abord nzoto ezali ndenge nini boni d'abord santé. Donc très bien toza malamu mingi santé ezali bien toza pe ko évoluer bien na kati ya makambo na biso na kanisi tokotombela mingi bandeko banso bazali bisika ebele na soutien na bango tozwaki pe na ba soutien nyonso baza ko soutenir biso
pe tozali kosenga ba mingi nyonso bazala indifférente, bazala ouvert pour na soutenir jeunesse ya Congo, pour na mbongama ya Congo. Tozali koloba ete tozali ba jeune na Congo, o tozali kotelema neti na bougie na force na biso. Donc ba o bazana pour ça soutenir biso, tozali na numéro na biso zali 081 700 0019. Toza ouvert na ba soutien na bino pe ba observation na bino, mais observation et permettre surtout qu'il ne liboso pas au ko permettre biso to lemba to tika et tumba na biso. Alors similaire Kanda, donc similaire Kanda, alors Nalingichi c'est aussi présenté d'abord Fossip et puis il y a coordonnateur principal Fossip ezali nini et puis ba idée na bino vision na bino bozali na sima nani o bozali ko soutenir na kati ya mboka na biso pour tout monde vraiment na teni na yo tout monde na bere na yo tout monde na elamba na olati d'abord on a ningi au Clercy bato se présenter d'abord. Bon, je me présente. Béret noir veut dire justice. Colère à moyen de lobby justice. Soso bozali komona ezali pona koloba réveil kolamuka ezali bon mandala la pona koloba ke lisanga et puis uniforme pona koloba discipline harmonia soko tali bande kona biso air face des FARDC ata bachaka ba intoxication belé ata batu balingaka ba kumba bango na lolenge moko ya mabebele mais batika la kaka discipliné na respect institutionnel toza na armée moko véritablement politique. Alors discipline wana na kanisi so to tchango pe na biso ba civil na biso ba oyo to lingi Congo et qui est en émergence et qui est liboso Kabila tikiango debout et continuer debout pour ça la makambo ebele na kanisi on a besoin de discipline yango emo bomona ka bato ba kekinga kati basali molongo ezalaka te pona lobake boza ba meme molongo ezali pona kolobake toza discipliné tozo tambola nzela moko tozali ko tambola na lolenge moko tozali ko tambola na lokolo moko pe tozali monoko moko ata moto na moto azali na lolenge ne moko moke tozali be monoko moko. C'est ça ko sala molongo basalaka ezate pona kolakisa ke yo za pamba yo za ni non molongo ezala sa discipline kinga kati ani za raté po babanga tam susu moi fitre moko azali wana bien eza pona bongote parce que eso tali concession wana ndenge za battu. Et puis concession en ndenge zali ndenge système à protocole il y a président honoraire protocole ndenge ba travaillaka ezate pona ko infiltrer ezate pona ba infiltrer non parce que bato bayaka sur base il y a invitation baebi moto na moto mais ezali surtout principalement pona ko laksa discipline boko bandate ko tambola neti ba meme boko bandate ko yesika boye bozo tambola neti ba na désordre to tche molongo to tamboli na molongo ezola kiza message envers ekolo Congo que peuple congolais to tambola na molongo tozala na aliment to sa mibeko to sa ba institution to sa ba konzi. Alors ndembo ekeni liboso bozana sima ya tokolo ba Joseph Kabila nde bozo soutenir Joseph Kabila pendant combien de temps tilelo on a moni bozo soutenir toujours Joseph Kabila azana pouvoir te mais bozo soutenir ye na makambo na FCC Mobimba. Bon, je dirais en toute honnêteté j'ai toujours soutenu Kabila. Ata na ba point musu na koza na partager kate mais soutien nanga pona Kabila est indéfectible. Cela veut dire na pesa soutien nanga total. Donc na soutenaka toujours Kabila pe na soutenaka ye. Donc je soutiens Kabila et eza problème ya tante so na inscrit yango par rapport à temps et cause parce que na voté na 2006 na voté qui payé na 2011 na voté qui payé du sous à travers vote à Chadari. Donc c'est pour dire que naza ko soutenir pe na kokobaka ko bena soutien. Alors na soutien donc nini etinda bino likanisi lelo bo soutenir Joseph Kabila et puis na FCC boza toujours na simanae. Est-ce que vous avez 18 ans na mboka batu misuba lobaka sali loko te misuba lobaka sali loko na kati ya mboka na biso misuba kritikaka pe na ndenge oyo bamoneli atanke yo mwana Congo mwana mboka ya malamu nini oyo omona et pas Joseph Kabila asala na mboka na biso pour lelo pe otikala toujours ko soutenir ye na ba makamuni asala.
Bon, tokolo bate que non ya mabezali, tokolo bate que excusez. Tokolo bate que ya mabezali, tokolo bate que ya malamu pezali kaka tokolo bate que non. Omoni œuvre humaine ezanga imperfection te. Nakanisi ndeko Kabila na lolenge na ye ndenga zali ko ndenga kambaki mboko yo. Nakanisi différence ezali pour eloko aliboso ezalaki tango ya zui pouvoir akutaki Équateur ezalaki na gouvernement na yango akutaki province orientale kozalaki gouvernement nango Goma kuna pe kozalaki gouvernement nango na Kasai pe kozalaki parti mususu mwa gouvernement moko ezalaki déjà balkanisation. Le Congo était déjà balkanisé. Kabila akuti ko azui pouvoir akuti Congo ezana kati ya processus ya balkanisation. Kabila a évité a stopper yango. Soki mutakotanga parce que soki Kabila zaka na mission ya balkanisation ngonga wana ezaka ngonga tango azui pouvoir ezaki ngonga ndi yango loba non yo bosala boy mutu na mutati biso totika ezaki ngonga ya balkanisation ba pesa ki confiance quand même na début ezalaka totika na mwana totika na président travail ndeti lelo pe président Félix Tshisekedi asali inane yango déjà koki balobi totika na déjà totika nanu tozela 2 ans tozela le roi sala yo kasi na 2 ans ce qui batu bazomona clarté et pas président Félix Tshisekedi de 3 ans ba congolais ba kokanga maboko te ba kokanga muna côté ba ko réagir ba ko loba o sengi ba loba ezapendenge moko na ndeko Joseph Kabila na début ba tika ki a travailler ba mona ke souci ya congolais ya Martin Katinga Martin ndeko nanga na ebisoke Kabila tango azui nazo ngana pona ngana zo lakisa oke état ya mboka ndenge ezalaki abeti réunification ya mboka. Vous comprenez? Lelo mutazo mata avion abandi Kinshasa ke Goma ezalaka impossible. Lelo mutazo mata avion abandi Kinshasa ke Équateur. Lelo mutazo mata avion ke Kisangani. Na mboko donc eza élément moko capital oya tikaki na mboko. Omoni tolobaka ki mboko ata bato balubaka na ndenge ebele baluba batika koloba na ndenge mabe ya mboka oyebi ba Côte d'Ivoire ba mboka ezali ozo souffrir ba mboka na Afrique ezali soko tali na YouTube okomona les seuls pays où bato ba finga ka mboka na bango eza RDC les seuls pays où ba congolais bazo finga mboka na bango o ba sala tuke mondela mona ke mboka na eza mabe eza RDC parce que bato bazo kamba biso bazo sala makambu ya malonga te comment peuple peut ko sala malonga. Excusez Martin mon frère tangelanga mboka oyo ba konzi basala makama malonga Donald Trump tokolo ba Donald Trump na États-Unis osala makama malonga makama malonga ko sala ngo non tozolo to sola o esengi to sola parce que États-Unis to comparer ngo te na RDC même ba pays lokola Bangola ba pays lokola tamsu Brazzaville na RDC na biso par rapport ya vie ya batu par rapport à ba réalité mambebele RDC tozali toujours l'échec. Martin arrêtez avec ça. Martin arrêtez avec ça. Tozali na bomengo o etondi ebele na mboka na biso parce que vous bozo kende na lolengo batu balinga ko kende pona ko laksaka ke non Congo Brazza qu'est-ce qu'il y a Elonia na Congo Brazza tout ça batu aboli to linga mboka na Congo Brazza Elonisa vie sociale par rapport à vie arrêtez Congo Brazza ba na pétrole hein observez toi nango meza ndenge moko te ça c'est de 1. De 2, Congo Brazza mboka moko population nango eza moke koleka population na biso na makasi. Congo Brazza neti mboko tokozo ati tozui encore tobino yango nde ba Congo. Mais ce que tala RDC. Monene mboka ezali monene pe ya ba problème. Bobo sanaka eloko wana te. Mboka moke ba problème pe mike. Toloba pe Bangola pe za mike, toloba pe bongo ba mboka ebele o eza na Afrique eza mike, RDC ne muteleki bango nyonso na minene. Mais yango nazo bisoke tangu mboka eza munene ba problème pe eza minene tangu mboka eza mukie ba problème pe eza mukie donc c'est ça la vérité parce que pays o eza mukie ko ti yango te côté ba problème nango na ba difficulté nango na ba réalité sociale nango ezala na équivalence moko na mboka lokola RDC problème à Congo ezo ute pa banane problème à Congo ezo uta kati ya indiscipline o ezali kati ya classe politique congolaise na kati ya biso moko ba citoyen toza ba indiscipliné parce que yo moko tala bato misusu mingi moto akobima na lopango na ye na matiti azu yango akomi libanda abwaki libanda eke boucher terrassé tango boucher terrassé lobi nango maye débordé ekoti na goudron mutukeleki
Poana esali ke budo mundele bébé. Alors banani mboka nini omonaka bato bazo batela ya mboka te. Na 18 ans wana Kabila a 8 ans ko bongisa te ko changer mentalité ya batuté pendant 18 ans Joseph Kabila zalaki. Congo ezana 18 ans belé même 2 ans na mboka il est belé. Joseph Kabila azali motomoko ifoko tombela e longo nyamingi. Po koto ozana muta simbio bozo betane makofi pendant temps molai koto il faut que ndolukela bana mbunga kolia koto il faut batonga mboka papa nakanisi tozalaka na sentiment ya kibomoto tozala bato po ya ko éviter ko ignorer makasi bande ko ya IDPS naza ko senga bino toza en coalition bozala pe na humilité ya ko reconnaître bozala kaka te bato bazo ko tia ingratitude na niveau ya makasi bongo komona komona neti ba oyo baninga basali pona ko sécuriser ko pacifier ko unifier eza eloko te wana eza mabe ingratitude wana ya ba langage na bino ezalaka très méchant. La méchanceté est toujours condamnable. Ezalaka eloko moko etindaka kimia te ebotaka pe harmonie te. Yango zo mona mo coalition zo kene mbutu po ba langage misusu zo sala bien te. Alors ndeko Simila Kanda, alors tokota vraiment pe na lisolo misusu poto changer. Alors lelo oyo bozali ensemble FCC na cash. Nansi bozali ko soutenir ndeko Kabila, Joseph Kabila, ou azali autorité morale, il y a FCC, bino tout boza na katsana bozali ko soutenir ba œuvre na. Alors bisotu tondima kite ke un jour FCC na cash bozala mbutu boy o biso tozali komona distraction et comme kota na mitu ya bana na mitu ya ba congolais finalement mboka na biso tozo kende wapi tozo raisonner to sala nini na mboka na biso. Alors lelo oyo soko ko ebisa biso clair po tozo ebate Félix Tshisekedi a gagné qui élection to a gagné qui te parce que bande ko IDPS bazali ko déclarer chaque fois balobi Kabila il faut atika Félix Tshisekedi c'est-à-dire à travailler à gagner élection na ndenge ya solo likambuni ni bozali toujours na simana. Mais ngai kamisanga batika endeni bakangie wapi tanga zo kende Londres nem takangie omona katanga composer délégation la binonga Félix Tshisekedi Tshilombo na ke Londres na ke tango na okende ki Londres kuna na kokende na ina kende batotel Kabila tindele liste mema batotel zwa nemi kende na zwa mova kende na yo mona ka mova to ba chela mutu moko surveiller akenda ka ye mokote asala ka ba cop na ye mokote azo kende banzela na ye mokote tanga zana ba shida na ye ba jeda na tambola ka ye moko mais pourquoi ko chaka Kabila omoni ezalaka neti omoni mutu oyo alingi ko justifier kaka tozali koyebisa bato ya IDPS tozali koyebisa bato nso bazali na besoin ko soutenir président Félix Tshisekedi koza ba raison na ba argument eza ebele ya ko soutenir président Félix Tshisekedi boko ko soutenir te na komba Kabila eza komba Kabila pourquoi ko che komba Kabila oh Kabila nde mutu Kabila batika ndenge na palais de la nation yo mona ka ndenge zana ke toza kozala na e pembeni yo no to kangiye loko kendete zonga boy atambola ka yemoko tango yemoko alobi azu budget alobi no e triplé na première année et budget e kene ezala e koma na 10 milliards to pekisi yo ka biso to lobi ke non atandenge to lobaki normalement ponanga budget ko kene tembala moko na 10 milliards. Il fallait première année za la année oyo ya ko tia biloko evanda nanu kimia. Cela veut dire quoi? Ko réajuster fiscalité na biso, ko réajuster ba loi misusu, ko réajuster biloko misusu pour permettre à ce que année prochaine de to kotala en fonction boy to matsa budget. Mais yo siko kaka année kaka liboso, année yango nde kaka mbala moko o matisi budget. To tikie waneza point de vue na partageate eloko wana kozwa budget kolongola yango conséquence nango nini ba structure nyoso ya l'état est commis na obligation ya ko maximiser recette conséquence ni neboti lisusu yango kilelo ba komi koloba non IPR to sala boye to ba po ba kata ba mbongo ya ba fonctionnaire batia ba luka moyen kaka nyoso ke mbongo ekota po budget za makasi okuboni alors quelque part et comme ko beta incidence nango na vie sociale ya ba citoyen budget ezo mata bambongo ezo uta mais budget ko uta kaka na ekolo budget ko uta wapi
n'importe ce qui bokei vous avez pas promesse parce que partout président Félix Akenda qui a pas promesse ce qui mbongo ba kopesa ba mbongo bazo pesa ba mbongo ba café ba mbongo ba ti mais ça te mbongo ko permettre biso tutonga Congo mbongo ya solo ko tonga mbongo yuta na Congo ba ko sayote ba promesse bazo pesa ba promesse ba café na fa ba pesa promesse ya 15 millions hein 15 millions wana d'euros wana à 15 millions de dollars wana ateye awa ezaka mbongo café. Vous comprenez? Donc, ils ont bon café, donc même bon ya solo ko utaka na mboka Congo. Ils ont uta pour bazo kata ba salaire. Te na lobby bongo te na lobby était parmi ba mécanisme o nyo se faut que ça la mobilisation à recette, ba taxe nyo so wana bazali ko activer yango. Yango moni ba bilo comme s'il faut ko activer pour na ko matisa. Alors le lot lobby FCC c'est comme si bo bomba qui moi pour ce monde ba poso même pour bo taquer siko Félix Tshisekedi siko. Alors toujours comprendre était ba génie ni o ezole kawana entre FCC na niveau ya cash pour bato belé bazela ki bozana ba ministre tozoloba bozana ba ministre o bazali ya FCC bazo travail c'est comme si bazo bloquer ba makambo susu pour mboka ekende liboso. Martin naibi koza jeunesse moko ya investigation makasi oza jeunesse solo nyoso azoya balobi no ba bloquer président Félix wapi po ye moko pa lobi ba bloquer ngate soki ba bloquer ngane na o comprendre ye moko ba bloquer été c'est que bazan la relation est bien na Joseph Kabila be comme donc c'est que relation IDPS bazo boya yango bino bozondi non papa yoka ye moko président Félix azolo balobi ba bloquer ngate azolo bango mais soki ba bloquer to kende boy o comprendre langage za mibale mais ba ko to bazo ba menga na soki na loba toujours ngana lobi été to tika double langage. Président Félix abanda koloba langage moko na batone ya parti politique ezayi ye baloba la batika double langage côté bazolo ba ke non Congo ekozala envahi ba mindele bakoya bakotia biso boye na boye côté bazali koloba ke ba dossier boko donc double langage to boy double langage to lingi boloba langage moko parce que biso tozali koloba be langage moko to na double langage te non bona double langage parce que côté Kabila na Félix ba na relation bien côté Shadari ba Janine Mabunda côté bango pe bazolo ba langage na bon c'est-à-dire respect pas le président de la République ezate na mboka ozo comprendre te Madame Janine la respectueuse Madame Janine Mabunda que je respecte beaucoup mingi na mboko bana maela mwasi wana te mingi na mboko bana seveneti mama wana te mama na za mwasi wa telemeli président de la République papa bomi kosaka nazo la kisolelo le chef de l'État Janine Mabunda ndenge bazolo ba ono Janine Mabunda azali subalterne te ya chef de l'État OK neto supérieur ya chef de l'État. Janine Mabunda za na se ya mokonzi ya mboka te to azali kolo na ye. Janine Mabunda za batu oyo bazali ba collaborateur institutionnel ya chef de l'État. De ba aza ko représenter institutionnel parlement bakutanaka ba koloba pona makambu ya institution ya mboka. O comprend ba institution ya mboka. Donc aza subalterne te. Cela veut dire quoi? Le chef de l'État aza na ba ordre état ko pesa Janine Mabunda. Oh yo na pesio ordre na décider boye na boye aza nango ata moko te suprême aza numéro 1 la vandanye wana za constitution ozolo bana sentiment vandanye yo kana sisa aza na ordre ta ko pesa Janine Mabunda mais numéro 1 la yo ka vanda yo kana sisa aza na ordre ta ko pesa Janine Mabunda mais aza na ba demande oya ko ça na parlement cela veut dire quoi soka sali demande na ye et ko za accepter tout comme cause à la rejeter. Tu comprends? Il y a le baki budget, à quoi le baki budget qui est 10 milliards. Ce parlement a monique qui est 10 milliards T, à quoi que boya naï. Vous comprenez? Donc parlement oya salaka. A salaka te au président le belge sala. Ce qui a tali à quoi que mona qui o ezandenga za bona ko modifier. C'est ça la force du parlement. Parlement Joseph Kabila. Parce que le parlement c'est le peuple. Na parlement étant Joseph Kabila. Bo ande ko loba makambo. Oh, to bo komi ko loba on na parlement Félix Tshisekedi. Parce que combien de présidents et l'Assemblée nationale va démissionner en attendant Kabila? Yokana Silisa, Tangelanga président a démissionné. Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe ba ebisa ke makambo lobi ezo cadre na structure na yo oyozali. Toza suna confiance na ote to sengi na olongwa. Alongwa.
ezande que parti na ye oyo azalaka na kala PPRD et bengani ye parce que asali makambo oyo ezo cadre te na vision na cohésion ya parti politique. Cela veut dire quoi papa nangai? Eza nini? Janine ma président de la République asalaka ba demande ya ko sala toza parlement eza obligé te ya ko tambola likolo nango. Cela veut dire quoi? Président de la République aza élu à hauteur ya 36%. Vous comprenez? Janine Mabunda azo représenté 350 députés. Vous comprenez? Ce côté suffrage exprimé dans 350 députés, on a pratiquement 87%. Il y a électorat. Vous comprenez? Donc, président 36, Janine Mabunda 87%, il y a suffrage exprimé. Donc, au moment que Janine Mabunda a représenté le peuple. Vous comprenez? Parlement d'après la constitution actuelle. Ils ont représenté le peuple. Ils ont dit que non, le président qui représente le peuple, non. La constitution actuelle fait que le parlement ezande yangonde zali ko représenter peuple. Yango mona ke parlement yangonde lo ba parlement de mutu nyonso ele kaka na parlement. Vous comprenez? Gouvernement et outil na parlement. Le président de la République ceux qui bomeki na ko l'issue du parlement ya télémélé yango. Le président au moni makambo président de la République sera bloqué. Même temps bazo ministre va bloquer nga eza ba erreur politique. Eza ba faute communicationnelle grave. Vous comprenez? Pour président de la République mutu moko tako bloquer président Félix Tshisekedi. Pour nanini? Président de la République président Félix Tshisekedi yé apparaîtra katé na makambo etali gestion ya mboka. Gestion ya mboka président Félix azana katité. Vous comprenez? Moutouatali d'après constitution. Moutouatali gestion en mboka ezali gouvernement. Cela veut dire quoi? Ce qui m'a tamboli malamu te na ndenge mboka ndenge ezali kokende. Le responsable numéro 1, ce n'est pas le président. D'abord, c'est le premier ministre ndako kende ko répondre na parlement. Vous comprenez? C'est ça que dit la constitution. Il y a un parlement, le code est bien été. Vous comprenez? Oh, président Félix Moutaromo Sanyo. Non, yoka. Omoni koza limbi sangana loba yango. Ezande to loba de vérité pour na otonga ekolo. Kozali un peu amateurisme na bato bazo entourer chef de l'État. Hein? Amateurisme ezali makasi. Parce que ceux qui bazali batumo ba yebi muso omoni mutu batu bakanisaka mutu soka vani na poto abeta kadami mingi pale kaka mingi na YouTube aza mutu moka kozala maye aza mayele. Vous comprenez? Batu bakanisaka mingi yango pour mutu moka azaka na ba parlement de ba telema vimbi Congo boete il faut ko bongisa bonga ke na peuple babina mutu na yebi. Oh wana za ko yeba te. To loba ke président Félix ayebi makambazo sala te. Yoka. Ezali boye. Constitution actuelle nazo peser ba monanga. Le président Kabila, président Nenavanda Kanye. Le président Kabila évoluait dans l'espace constitutionnel. Le président Kabila a dit que sa constitution yamboka. Elobi nini? Elobi était le président de la République a définir programme a pesi gouvernement exécuté a vanda. Et ça que le président Kabila okoma tous les 3 semaines a koma que non le loba bloquenga. Le ba bloqué non un ministre était il faut que comme Félix na baïda bu ministre un ministre était donc silence à Kabila qui bien silence à Kabila qui conformément à la constitution Obama Félix na baïda bu ministre fait ça ministre était ou bien démissionner la présidence hein comme président intérimaire a nommé premier ministre comme ça on a bando action ba bloquer vous comprenez aza ministre était mutako bloquer azate pour y na terrain azo apparaître té Azan le loko asala na terrain te. Atongaka eloko te, abukaka eloko te. Vous comprenez? Azan mutavanda na bureau na ye, apesi programme koza na temps évaluation. Temps évaluation ko tala que non, programme na sala évaluation ko pe ko salama na niveau ya parlement. Tango ba ko tala parlement azana ba député ba ko yokana premier ministre ba ko tala ba ko benga ye ba sala évaluation na ye. Koza ba contrôle parlementaire. Bo sala kaneti te ke mboko eza na constitution te. Hein? Oh Janine Mabunda alobaki pour otombola ekolo yo.
mboka eza la constitution, mboka eza na mibeko. Bino bokomi ko luka ko créer constitution parallèle. Oh, les chefs de l'État, les chefs de l'État, les chefs de l'État. Les chefs de l'État. Toza la carte ya constitution et oh euti post-conflit. Bemba babundi na batu na bazaria na banani ba koyoka na basali constitution yo. Constitution oh esali démocratie na kati ya mboka. Pourquoi? Esali équilibre du pouvoir. Équilibre du pouvoir eza nini? Président azali. Parlement ezo contrôler. Pour ko éviter nini? O ebotaki Mumuze Kabila azwa minduki. Mobutu azu bokonzi et comme yé kaka décision yé nyoso yé. Pour ko éviter loko wana balobi ke tokati bokonzi ya président de la République. To pesi parlement ya makasi, ministre azo panana, président azo présider conseil des ministres. Azako présider, c'est pour dire que azana ka pona kotala soki biloko nyoso zali azana pona ko bon ba point bazo aborder et kendaka lolenge lala. Mais concernant fonctionnement ya mboka azate eza premier ministre. Oh ezanga na lobi yango te. Eza constitution ya mboka o. Alors merci vraiment. Botika ko komisa président de la République ministre. Aza ministre te. Botika ko kote ba idée bu ministre. Olingo bande kwa idée. Komike bande kwa idée PC. Batika biloko wana. Omoni ya na lobango papa, na lobango. Naza na fierté à Joseph Kabila. Na fierté à Joseph Kabila. Po muto azana bolingo mboka neti Kabila azati. A tout ça fonctionnement à l'état. Vous comprenez? Président Zalakate, aluka koza la ministre, aluka koza la DG, aluka koza la boy non. Ba structure ezali. Alors ba structure ya contrôle ezali. Ba structure ya ko sambi ezali. Pe ba structure ya okanga ezali na mboko. Donc président Félix Naza eloko te ko inventer na mboko. Talinga kanga mutuku talinga kanga Albert Yuma o ndeko Shadar a telemela biso ki osimbie mboka ko ningana muta bongo vraiment. Non, eloko eza boye. Yo zolo ba ifa kanga. Soka linga sele eloko bo bilo bande ko FCC bo telemeli. Est-ce que c'est le président Nemtokanga? Est-ce que le président Nemtokanga? Président Bimi, président Lobaba Kanga Bakanga. Est-ce que c'est normal? Oh zolo bawan. Président Baba Kanga Albemu, Bakanga Albemu. Donc yo président Baba Kanga. Et comme une dictature? Ndeko Shadar pas autant bon. Na ba passeport oh vraiment ko autant bon na ngote na mboka na biso. Ba botolier passeport. Yo Kanga. Quand c'est peut-être quand époque Joseph Kabila. Na félicité Ndeko Shadari na attitude républicaine azalaki nango. Na félicité Ndeko Shadari na attitude respectueuse azalaki nango. Parce que incident wana ezalaki nango incident moko tokoki kolobango te ke non ezalaki incident, eza incidenté. Shadari moi si naza député. Vous comprenez? Shadari azali ministre, aza ancien, aza vice-premier ministre honoraire et intérieur. Papa, statut wana vice-premier ministre honoraire et intérieur. Et pesier droit, ya ko tambola na passeport diplomatique. Nakosi. En tant que vice-premier ministre honoraire, azate vice-premier ministre du gouvernement Oyo et le cas il y a 20 ans, 30 ans. On comprend? To éclair. Azate vice-premier ministre du gouvernement et le cas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non. Kalati. Donc cela veut dire pour na ba action na ye, o asala na gouvernement, batumsu na nzela bako kolukele mabe. Vous comprenez? Donc jusqu'à présent, azako bénéficier kaka, il faut continuer à bénéficier kaka na protection à l'État. Na protection à l'État. Na protection à l'État. Cela veut dire quoi? Le passeport diplomatique est un instrument par rapport à son statut. Il y a sous ministre quand même. Yoka vice-premier ministre honoraire. Yeba yango bien même aux États-Unis. Yeba yango même aux États-Unis. Tondimi siko ba bloqué pourquoi? Yeba yango bien. Ba bloqué l'aéroport pourquoi? Papa répondre biso ba bloqué pourquoi? Pour minute de mission comme la souka répondre biso ba bloqué pourquoi? Omoni yeba yango bien. Yeba yango bien. Kozali ba oyo bazolinga balakisa biceps na bango. Hein? Omoni biso toza ba tisier valeur na kati. Et matissier. Parce que ndenge na yeba ka Shadari soka beta ki perkit wana.
bonga bo engo malo mususu intimidation lokolo la beta hyperkit aboyi ko beta hyperkit bon atosi l'état et matisi yepe balobi abima na ndako oyo ya l'état banda longwa ministre ti lelo azalaka na ndako oyo eza ya l'état pourquoi dossier ya ndako wana omoni kozali ba instance oyo eza légal oyo itritaka baka nyonso wana eloko tokosenga na nyonso ezala te chasse à l'homme contre les camarades Chadari. Comme tel mais la présidente de la République, on peut pas mobéter ba hyperkit ne comme zongela. Te omoni te hyperkit a beta jamais chef de l'état hyperkit. Hyperkit sera beti soki a beti hyperkit a beti na hyperkit na ndenge ya kolobake tozolo ba pona ekolo. Omoni ba régime nyonso yaka. C'est vrai que moi excès des ailes kozala. C'est vrai que moi bilo kozala mais ya motuya onga na zo ebisa yo ite. Komiko Sate. Merci. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. On a bandé quoi de pes nemba sepel ne. Baromo betande ko Chada. Alors merci to comme na souka. Tango to lobi bis moi j'ai dit le peuple d'abord. Na kati ya peuple d'abord ndeko Chada Razali. Donc le peuple d'abord c'est nous le peuple. Ce qui est d'abord le peuple. Donc to éviter Babilo comme ça. Tout ça d'abord unité à Bakongo. Alors merci de copier ce numéro de téléphone. Batunio Sobalando plus 243. Téléphone is naïba anglais tetikana mekaka. Eza 081. Non plus 243 pour na. D'accord plus 243 081 700 0019. Donc 081 700 0019. Eza pe na WhatsApp. Donc c'est pour dire quoi tozolo baboye. Boti Kamboka ezali chef de l'État toza la majorité na parlement ye azo qui peut pouvoir parti na ye to sangisi programme et sali ke eza pouvoir et affiche. Faut respecter pe yango. Merci to ça l'émission. Tozo respecter. To ça l'émission Mbalasima to ebinde to zwata pour to na suka. Introduction le bata ebele. To solo li parce que il faut pas comprendre yo bo soutenir Joseph Kabila oyo a sali 18 ans na mboka na biso, il faut pas comprendre yo tina ni bozo soutenir. Alors merci Nandeko similar kanda nengo pesi sotan ma mission TV chaîne à référence numéro téléphone ya wana bobenga biso tozana toujours pour nabino Facebook ezali Martin Engi otindi demande to kosola kitoko WhatsApp ba message botinda eza pour nabiso merci ndeko bandeko tout batalio partout dans le monde na diaspora o ba commenter pour l'émission merci omoni naza ko senga na batu nyonso to éviter ba intoxication na ba agitation na mboka oyo okozala jamais président à lokumu po ozu pouvoir nyonso to dissoudre par nazala biloko benenga na loba vraiment to di au dissoudre parlement nde okomi très fort non okozala président fort et puissant lorsque vous réussir à rassembler tous les Congolais autour na yo. Alors merci ma mission TV chaîne à référence vous la brancher na émission solo ya likambo Martin Engi nazana toujours pour na luka makambo na larsabino donc naza pour na ba parti politique nyonso ya mboka na biso République démocratique du Congo botika malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.